Bonjour, mbote mingi na miso to ba bolinga ka maman Eliane Nitu. Na pesi no ba mbote ba ebwe ma vie puis moko mazima. Est-ce que vous allez bien? Wabino maman ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo ba tela kimi ezali et vous de votre côté c'est comment? En tout cas, na lati ba lunette bo pona. Vous comprenez ma belle poussière, nde bo mona rabo ala ala Congo poussière eza makasi ma belle kotinga na miso. Alors, on a frottra miss, on a la lunette pour que na frotter miss. J'espère que vous allez bien. On va y faire ça vendre maman azobate la kimi ezali. Merci mille amis surtout ba bolinga maman Eliane Nitu possible maman Eliane Nitu. Oh botra ba Michel maman Eliane Nitu. Oh bolinga comment na pesi ba merci beaucoup. Ba banga ba vrai. Na benga bino ma famille de kia parce que vous êtes ma deuxième famille en tout cas bolimbisien. Na ko ya ba bino boyebi mombongo na osalo téléphone. Oui, allô, maman, bonjour. Oui, bonjour. Maman, bonjour. Bonjour. Si. Mais na combien de ba prix? Ya solo wana. Na combien de kasi sala boye yo komelanga ba prix yo komelanga biloko za ko intéressant comme ça ngana zo ba prix komelanga d'accord OK na hôtel la kasi na ozen selo maman lim sanga dans 10 minutes na komelo maman merci à tout à l'heure bien mon boye bi maman mon femme commerçante. En tout cas, na pesi na merci ba bolinga maman Eliane Nitu. Makampe to solo la ko ezoko tapeka mukeka na makambo. Boyebi ke mikolo ngala nga Kinshasa na salebino awa la providence alimentaire. La providence alimentaire ezo permettre na bandeko o boza musika boko ko somba biloko so bosomi biloko maman Eliane Nitu asali ba livraison. Donc on a episi bino on aza ko episi bino na bandeko na ke la providence alimentaire eza na pona bino. Bino mo boyebi la providence alonga nzala. Bina pe bande na Congo fo ba ke bolonga nzala voilà neti mama uti be anga sikoyo parce que asiki alinga ki posa ko yeba ba prix yango na a rappeler ngai yona ngala lo ba bande ko na ngai to so na mamuki maman Eliane Nitu na sali magasin awa la providence alimentaire boza na ba vivre sec boza na ba vivre frais donc so boza na posa ya kosomela ba boti biloko na Congo on a posa kosomela famille ato ozape na au soutenangata mususu orphelinat moko quelque part on a posa balia et là on y kosala ukobenga maman Eliane Nitu sokobenga maman Eliane Nitu to soleli na yo oyepisinga mboka nino vandi pona kosala livraison eza livraison de cela vraiment à domicile bino mo boyebi ngai maman Eliane se dit sérieux côté wana en tout cas bino mo boyebi côté wana boyebi nga la business na nga nyonso naza vraiment très sérieuse na musala na nga na salaka naza très sérieuse et voilà pourquoi nazo pisabino nanga kino baka eloko moko boye eza na maman moko bakende ko sala livraison nga na kena na livraison te gérant te kenda sala ba livraison maman kende ko sala livraison maman wana lobi boye bien en tout cas maman Nitu na sepeli makasi na ndenge mwana nga atindi biloko et pas na bino pe biloko ekomi parce que ce biloko ekomi boza pe na ba preuve que basa ki livraison biloko pe ekomi maman na lobby en tout cas ibisa na mwana ngai abanda kotinda biloko kaka ndenga tini bo pourquoi parce que ceux qui ndeko azana poto atindi mbongo na Congo bano bazana Congo bana na biso bana Congo baleki na biso bana Congo bango balingi kabelo bango nde biso tokangi boye bango vraiment ekota bango penza te fu kabelo siko so batindeli maman mbongo ya kolia yazo kambongo asumi bakabelo na ye so batine mama biloko akolia yazo mbongo asumi ba biloko ni azango besoin siko agangela ka mama alobaka na mama ke ko funda te soko fundi so ikaka ya bengi na bando bakena za libanda na ndako te so ya bengi na bakena za libanda na ndako te to kota soko ko swana ndenge nini donc bano ototiki ana Congo to baleki ototika bango bakoma bazo place ya ba parents bakoma ko gangela ba parents alors moi maman na lobi omona ndenge mama mwana ngati ni carton boye mama na na congélateur nanga na ko na congélateur yo ke no so nga tata musona moko to musone boti banzinzi
tamusone se bota banzinzi yango elanga tamusone moko tamusone langa kuisi moko ko gangela ke soko mikika ko fundo mikika koloba yeba ke so ba bengi na koloba kenana ndako te bota ndenge bana ba onyokola ba boti bala bazonyokola et surtout ceux qui maman za sona ba koko mama yake na mama ya so za sona ba koko yande likamuti so za ba koko so botini mbungo ba koko bakopesa koko na bango mbongo te bakozwa mbongo basani basali baposa na bango babandi okosa koko baki kosombela koko miliki ya ngongi o miliki ya ngo alors pona ko éviter ole basombelaka mama yo za mboka poto ya oyo oza kosomba mama linza na miliki eze eloko te kosombela mama chasse ya sucre eze eloko te kosombela mama seki ya loso to mpe ya semoule eza eloko te kosombela mama carton ya soso to carton ya cuisse c'est rien ça baboti fo balia mama na bango yango ya kolia parce que lelo soki baza te ato osalisi matanga ya modèle nini bakolamuka te bakomona te celui qui trouve une femme trouve le bonheur mama yo mpe mwasi ya libala epai babali yo esika babali yo kanisa pe mama mobali na yo kanisa bokilo na yo po biso tozana mo injustice okomona zo kanisa ka mama na yo mama bokilo zo kanisa te eza na ba mama mususu abotika bana mibali aboti bana basi te yo mwana mwasi oyo babali koma mwana ya mama wana tango zo kanisa kosombela mama na o super kanisa pe kosombela mama bokilo super tango zo kanisa kosombela mama na o carton soso kanisa pe kosombela mama bokilo carton soso tango sombeli mama saki ya loso sombela pe mama bokilo saki ya loso comme ça mobile na kolobake celui qui trouve une femme trouve le bonheur bandeko toyeba kosalisana biso tokola na kolia tokola ndengwana na kolia likamo na kolia nyongo ya libumu eloki nyongo ya kolata nyongo ya libumu leki yako ato lati ndenge nini botalaka bato bazalaka alati penza sape comme jamais muta sape penza ake na fête soko alete lisolo ebandi abosani kamelaki oka na fête wana nakendaki naliaki te naleki malamu te biloko esilaki me mutu alati banda verchache banda na mututi na suki me nyongo ya libumu eleki nyongo kolata to soki pe na baboti tango bana bomoi to soki pe na bandeko tango bana bomoi yo mwasi babali mwasi ya libala kanisa mama bokilo soki pe na mama bokilo ba oyo pe bozaki mama azate papa azate ba koko soki bazana bomoi kanisa ba koko po partir ba koko nde yo yaki na mokili kanisa ba koko papa akufa nokobosa na tata mwasi te batata mwasi baza kanisa batata mwasi mama akufa kobosa na ba mama likite kobosa na ba mama kulute alors na kochila bino moi vidéo botala biloko oza na kati ya magasin nga oza na kati ya la Providence alimentaire botala epesa bino makanisi ezongisa mwa makanisi epesa bino posa ya kokanisa ba oyo totika na Congo sala baboti surprise bavandika bamonika kanginga koko la Providence alimentaire yo ko luka bino boyebite matiti l'angolaise mutatindi biloko tango mama kozwa biloko tango bokelo kozwa biloko akoloba nini mama nzamba pambola ye sika azali nzamba pambola ye epai na ye ezanga eloko te azanga ya kolia te azanga ya komela te okomona pe na libala okovanda malamu okovanda pe na kimia celui qui trouve une femme trouve le bonheur ça la surprise na belle famille pour mobile na yo asepela. Allô, bonjour, ici c'est votre deuxième maman Eliani, tunali binoka ma solo ya biloko ya kolia la Providence alimentaire à Kinshasa. Nazo sala mbela nazo belela na bino bandeko na ngai po ete maman Eliani tu na la Providence alimentaire nazo sala o tolobi livraison à domicile. Si vous avez la famille na mboka Congo, ko hésiter te obenga maman Eliane, o commander biloko na yo ko zango à temps et à heure, ko za biloko na yo vraiment. Donc on a za ko belela la bino nyoso ba bolinga ka maman Eliane nitu, biloko yango yo bo composer les maman mo panier na ya petit déjeuner, bo s'occuper na ba parents tango bazana ba moy, bo s'occuper na ba bokilo tango bazana ba moy, eza vraiment important. Hey, nyongo ya libumu eleki nyongo ya kolata na belele bino boya ebele livraison na bino à domicile à temps et en heure avec maman Eliani de la Providence alimentaire à Kinshasa. Ce continue mbongo na epa ya maman Eliani nito mama biloko na yo kokoma malamu na esengo nyonso pe na kimia. Ce continue mbongo epa leki ya mwasi akokenda sombi yango kabelo tango kosomba kabelo akosi mama na linza za miliki ya muke nzoka yo tinda kimbongo
ya liste ezali miki ya monene yango wana mama nito aza wana mpona balivraison na bino bomitungisa te bobengo be mama Eliane nito akosala bino livraison à domicile sans problème. Voilà. Tango yango ya kokipe baboti tango baza na bomoi esiki baboti baza na bomoi tango ya kokipe bango yango yo poso ki baza lisusu te ato dépenser combien ba komona lisusu te bandeko c'est le moment ya kosokipe na baboti très important pour kosokipe na baboti otini be mbongo pa maman Hélène Nitu alors yo koza livraison na ona kimia sans problème. Voilà nyonso ezali tinda mbongo mama Hélène takende ko livrer ba bote sika ya bazali akende ko livrer ba bokilo sika bazali bongo pe baninga yo tika na Congo soko sombeli bango mayonnaise ko sane yo se loko te sombela pe bandeko oyo tika na Congo sombela bango mayonnaise ozono kaka mapamboli soko sombi carton ya soso to pe carton ngombe ko bosana te somba pe tomate sombela mama tomate poko ka kocha na kati ya sauce boyebi ba mama balinga ba sauce boloke sombeli mama tomate na ye ako kolomba biloko na ezala boloke mama le kitoko dimwa mama esepela kozangisa mafuta te po tango sombi carton ya soso ko bosa te ke mama azana posa ya mafuta po alambela soso oyo yo sombi soko moni ke 1 litre ko kite po na mama soki 1 litre za muke po na mama osomeli mama 5 litres tope osomeli 10 litres nyonso ezali biloko boyebi la providence alonga nzala bato ba critique bazalaka bazaka mapeka solo yango na lakisi bino moko boyebi yango toza nango na mboka na biso sombela baleki ya basi sombela baleki ya mibali atape mama sombela longola moninga sola mapeka ko critiquer te kasi sombela mois de yo awa soko sombele mois de yo akoma solo kitoko akolumba solo kitoko sola mapeke ko sa nini ko sila comme ça yo critiquer ye ko zala te ko critiquer moninga te kasi sombela ye moi tsunga putu bo koma na solo ya kitoko alumba solo ya bana poto savon pe ezali ko bosa baninga te pona savon basukolela bilamba savon ezali pona kosukola bilamba